te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado, kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso. Oyo eza na matonge na Irebu A37, botala ba ombia, botala ba savon, ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai, botala Mama Bijou atie ba maquillage, na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo, eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado, okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo. Tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto, okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto, kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto, kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te, botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado, yo oza na poto. Contactez Mama Bijou na numéro